Bonjour, bonsoir, na balandi émission Kune sur qui nous dépendre quand na air écouter lio. Hein quand na loba gloria nyembo la katale ya la ka wana pona bino vraiment. Na chaîne bino moko mltv1.com. Hein chaîne ça la bino ba bien. Vous s'abonner pour vous ala toujours na actualité. Vraiment lelo na yembeli bino Bogard de la presse. Ah Bogard de la presse, elle est la forte, vraiment. Ni n'yango sala Bogard de la presse, elle est là. Vraiment, tout l'andanan, tout est ni vraiment dérangé. Bonjour Bogard. Bonjour Gloria, la catélé de la presse congolaise. Bonjour, on a tout bazolanda vraiment émission. Bonjour, on a abonné tout à chaîne mltv.com. En tout cas vraiment, eloko alibosa vana banda koloba. Bokele directement nous s'abonner à la chaîne pour s'abonner. Yangonde salara eloko moko bo yangonde salara moi bien beau partager, beau s'abonner massivement à la chaîne Nabino ML. Donc ça la moi bien. Vraiment. En tout cas vraiment na kosenga pe au libi sanga mo mukena pe sebe bambote premièrement na bato bazolanda biso vraiment na Paris ak bakenda poto tongo na pesi Chantal Bola maman paradis bambota trop chemin kala 1000 fois star na pesi Esther Angelos pembe na pembe. Maman Jacqueline Zongo, n'a pas super bambota trop vraiment. Merci beaucoup. Merci Bogard. Bogard. Et là on est vraiment même en émission dans la Kin sur Kin. Et là on est vraiment et sali Bogard comment to kuta na esuto solo la maman ke ni vraiment poussé au pousse na pembe na biso. Omoni tant to benga rabino na média to benga rabino na tina. To benga rabino na tina mususu pe to zabatu. To zabatu to zabanzambe te. Et puis pesoko talipe bien na ba église na biso hier na mboko yo ye ko bebisa mama na masolo na ye ko senga mbongo nanga na ye ko sengela ngo na télévision puisque na bengi na ba WhatsApp ba kangi a bloquer nga na ba Facebook po na mbongo nanga oye ko senga mbongo na Bogard bia yo senga mbongo ne inzi mbongo senge pa nani po bika directement bani nga kamwe na bangi kuna kanzolo bande na ngai yo senga mbongo de pa nga ibisa biso do nani ngo yo senga mbongo na yeko senga mbongo na garçon moko o ba bengi Blaise Nsia la garçon hollandais na yebite soki na Hollande ngo ba vrai garçon hollandais na yebite azana nyongo na nganga na ya chaîne nazaka coordonnateur ya chaîne police de la presse bana pote bozolanda parce que biso to benga toloba kango soko za na problème na mopanzisa ngo il faut o subir ngo na télévision ngai nazalaki coordonnateur awa ya chaîne police de la presse na luka ba journaliste na ndenge na nga na kuta chaîne wana ni abonné balobi epa na biso baluba tijengu 00 kutu abonné moko azate donc tanga na yeko za chaîne na zwi chaîne na mimiti et comme na ba 1000 abonnés tipango toyokana ne avant que non ndenge za wana soko memelinga ba 1000 abonnés par mois ezaki $100 par mois il faut foutre $100 nanga bosolo la bien tout bosolo la nam tepo bande kona biso ba chroniqueur ba chroniqueuse vraiment et le kozo kam sanga au mona ndeko le lo za chaîne le bi kuna za chaîne kuna le bi kuna et lo ne osala bosolo la bien te tondeni po débit ya musala nyozo zara bosolo na patron bano futanga boye ba transport na bino bosolo la te pe comme tina ba niveau na te madame to solo la moi ba biso bo to za ba mater te na boulot oyo to banda ba boulot kala to banda boulot kala to solo la avant aloba nanga ke non ndenge za wana chaque mois il faut ça la ngai ba 20 émissions chaque mois au respectable na salango mais to yokana ne faut pesa nga $100 par mois sans compter ba transport banin bala liboso a pesa nga $50 pour encourager nga wa si to signer des contrats na bisa non on peut payer $50 ndenge non zo na $50 na yebike o salina no musalate la kisa ke oza capable na boulot na bisa pas problème ezate a pesa nga $50 tant a pesa nga $50 nga pe kutu yuma talaka bino na yebite bato pota mwana biso ba kinwa ba yuma ya kosaka na te nga pe c'est que mo mi c'est que yuma non nga bima yuma te nga bima yuma te moni bon samaritain moko boye quelque part le malheur est bon ozolana soki nga na sali malamu et pour nga na buka malamu ezate ke non na sali malamu na buka mabe esa motema mabe esa la passe nyama ya dégâts au travail na pendant combien de temps to sali 6 mois tant to sali 6 mois na biso apesanga avant na biso beta lisolo puisque za makambo mbongo avant apesanga $50 na ye sans que moi na ngai ko kafutanga apesanga na katikati ya moi
non 50 dollars ya ngwana obunda nanu oza mobali 50 dollars ya ngwana ah mais ndenge za boye 50 dollars elinko lobanini ote soki moi esili na kopesa 60 dollars na yo zona 50 dollars wana premier mois wana moi esili nanu te na katikati ya mwana bi ah c'est que patron aza cool moi esili te bando futanga bozoka suka na yuma suka na liboma suka na muto akwiti suka na pede suka pena ya basuka ba chijengu 00 suka na liboma ya nyama osiliki makasi osiliki pona mbongo lelo omoni so toza boto za déjà na ebite fin de l'année moko bo alifantu bana bandaku mwa Noël obimisa bana boke ba kin marché ovani no na ba Londres na yo po futanga mbongo nanga 820 dollars ti lelo futaka te okamati bisa oke ko vanda na Londres kuna na province à Londres kuna na libindi kuna kutu place ango kutu na yebite mwasi te et d'ailleurs yoka bazaba escroc moi bato poto s'il vous plaît nakata na mabe pona mbongo bato poto bazaba escroc oui ngai yango ndo mona ngai pena soko ye pena quelque soit ba parfum na yo oyebo yo na wuti poto na robude o mabe nga na respecta ba vie na net ba gérer kobeto 207 de la presse poto za na kina quelque soit ba dendo na biso toliaka quelque soit na biso ba kwanga na biso toliaka tolaka bien tolaka problème a mututi mais en bref afutanga mbongo nanga 820 dollars o etikali sinon te elumbe kolanda ye puisque ngai nazaki zoba te nazaki mungamba na yete na bando sala musala nanga afutanga mbongo nanga lelo a bloquer nga na Facebook na komo kene na lupango na bango na ndili ngo me wo wapi nga na zamwa na bandalungwa ndili ngo wapi ndili pena na mai kuna na se kuna kutu kuna na yebite me ye wana na poto zo ba wonga mwana poto epa na bino kutu mai ezokota ba mama na bino bazo chola na ko chola ba mizosi ba bosa place ba cha ba kaleso na bango mama na yo wana mbule beti akomo luka kaleso na iba komole na mwana obaki komone nani Blaise Nsiala garçon hollandais pona nga na koloba te garçon hollandais oza femme hollandaise po ba garçon bazalaka bongo te wana esoleli ya basi na chaîne police de la presse nga na changer ngo kombo civil de la presse puisque soko tali police un policier aza muto mibeko aza muto yo alandelaka ordre na ye mais comment bino boza police bozo landela ordre na bino te et pourtant bozo mbongo nanga bomeli net ba vient nanga ba gérer compétence 207 de la presse hein to vona na biso na bakisasa to na biso ba dendon to na biso ba kwanga to na biso ba makayabu na ndenge kaka ya kotumbaraka que tous les arabes bloquent à poto moko mama oyebi eloko ça biso ba kino ezalaka moi trop complexe tous na complexe makasi oyoka téléphone papa eleli boy net ndenge ezolela boy o moto a poto wana yo wana okimi no ba tozana bango na kin okeno na kikros okeko solola allo code eloko esalaki nga yango wana boga na tout nom ki hein yo bande ko travailler premier mois au moni suite té deuxième mois au moni suite té troisième mois au monde suite assurance ni vraiment ferme oyozaki nango yo on travailler 6 mois complets impayé en plus omoni magambo merci beaucoup na question tuninga c'est très important. Et pardon en plus de ça ozoko tsa 20 vidéos par mois c'est que ceux qui n'a sali calcul il y a 6 mois côté le quoi 100 et quelques vidéos impayé assurance ni vraiment zaki. Ok, merci beaucoup na question tuninga vraiment merci ça un peu important pour expliquer pe batu musoso ba o ba lingi ba kota na média sika na ba o pe ba kota na média mais ba yebi yango bazo sala semblant po ebele bazali ba kota na média ba yebi na bango eloko wana mais bazo sala semblant ba musoso pe na baza ba bula na bango te mais ba koti na bango mais ba yebi yango te ozolana donc au moins chaîne so yezo fonga masika na yebi te ça dépend batu musoso chaîne so yezo fonga masika ni abonné ba futa raté ba pesa ba transport na yebite vient nga gérer to kende otu na kaka po baza ba ene na biso ba futa raté ba ko futa ndene chaîne ezoko tsambongo mais nga na yebisa nga na za mater te nga neza boso na simbi chaîne na yo il faut na sala ngwe comme chaîne à solo lobi chaîne ezaki bande na ko futa te mais na silicité mais tant na simbi chaîne avant na yebisa nga na ko simba chaîne pesa nga kaka abino lokola nga na ko bando futa yo ezate ba misusu ezalaka non to la chaîne bando futa mais non lokola ozozo la chaîne eza sika nga mona bando futa mbala moko ole to zelaka ti chaîne ya koti sa bambongo non et pas nga eza bongo te to sala ka contrat to sala contrat na WhatsApp na komi pampa ya répondre nga et puis nazaki nga moko te nazaki pena témoin o ba bengi na Damastor to zaki pena y sur place tina net to signer contrat na ndenga WhatsApp tano tindi albino problème ezate nde bandeli avant moi ekoka atindela nga $50
aloba na nga kino kotsa 20 vidéo na place à 20 vidéo na lingi na expliquer pe bato mususu ba comprendre nga omoni musala tozo sala eza musala moko boye il faut tala pe carrière na yo il faut tala pe carrière na yo il faut tala la carrière mais okufa na onzala ta mutu mo ngali na ibara assurance wana oyo zaki nango ya ko supporter pendant 6 mois impayé o bato belé baza capable ko tuté yo sala ngo kasi assurance eza nini to sali ke débit apesinga $50 ndé yango ezaki assurance na yo na silicité na moni tu oza porte parole na ye non même pas ponga na zoloba pona mbongo na nga problème ezati papa oza libre na ko expliquer bana poto balanda ngo bien apesanga $50 avant moi ekoka do apesanga na katikati ya moi ngana bi tipo aza sérieux comment moi ekokita apesanga $50 bo zwana $50 wana $50 ezaki te net salaire mais na ya okotsa on na salaire pona tali ba moi na sali ezalaki ndenge nini apesanga $50 avant moi na ngekoka oh non zo mbo wana melano secret te na to ka danyo so ana yango ma tuni $50 oyo apesaki wana yango ndezaki lokola assurance na yo ya ko travailler pendant 6 mois impayé oui yango nde na bi non moko na zo benga vie oyebi ke déjà moi ebeti déjà bino na yebi olata numéro combien siko nga na zo tala pe carrière na nga omoni so muto déjà bani biso bana poto toza moko boy biso na kina muto ko boya ngwa zate so oyo ke muto poto alinga tindelo peut-être mukoto alinga tindelo chemise il faut lenga oh biloko eza na mai na sali boye na nzoka kene na azalaka na aza journalier bato bomba ya kata na Pain Victoire bazwa ba journalier bake na bagambela ke baza na ba poto akene na izini wasalaka wana akangi ba photo ko siko singa atindele na WhatsApp keno ndenge za boye biloko na tindelo ya ngwana assurance na ngwana ba plan ezo ya kanda seke ba plan na beti machine abi ekoza déjà plus de $800 donc ekoza déjà ba $1000 quelque mais loko déjà biloko eza na mai problème ezati nde moko atinda bon en fait pour la carrière pe ya ne fana lo bela iloko ngai nazo sa musala nanga nazo tala carrière nanga mais carrière nanga te yango ndete ke nona ko maneti mungamba na ye pour na sali 20 vidéo ozo futa ngai te okomisa nga soki ndenge nini kaza yuma non moko boye tozala ka moko boye na ndenge osi micro boye baki géri 207 de la presse Claire Plasme o vetu ba boki batu na yo batu na babi ndenge za boye to kansa noko azo kansa pe biso na ndinga micro batino mo $20 wana eza ya yete ya patron te bakosaka yo te eza mbongo na yo moko il faut damango po lelo lobi oko kufa na micro net papa ndinga kufa na podium bu obi ke papa ntina ndinga kufa akufa zo salaire wana te ko sala siko yo bongo mieux vaut ozui olepo eza mutoki na yo ozoganga na micro ya odai. Merci Bogard de la presse. Merci Toyokio. Message na yo vraiment clé au copé ça na patron les anini pour ça quand même bon na yo message ni no pesi na ye pour place ne soit zali ayo quand on vraiment à agir un peu. Yonde moto bengue patron. Aza collègue nanga pour nga naza cordon ya chaîne mususu Chic Rebel télévision na osenga pe bato ba ke no s'abonner. Bon mo na siko bota la siko les Bogards de la presse congolaise ya sika na makambo sika na basi pe ya sika na ba patron na sika. Wana kutu chaîne ngo kutu esela banana longa pe elala ekufa pe batu na chaîne wana kutu ko nga na sala émission na faire na chaîne wana bien faire egola héroyo ndenge za irepeli moto bozui o cheli faire micro nga na sala na Bill Clinton na chaîne wana batu so ba betika police de la presse na YouTube ba mona ba émission na sala na Bill na sala na Fabregas c'est wana Fabregas dans succès zigida nyama nga na sala na émission mais na sala on a compte à chaîne wana mais ya kanisi wana te a bloqué nenga nazo senga liloba nanga eza suka ki afuta nga mbongo na nga ya mutoki na nga ye azampangi nga naza muluba donc bangonde et d'ailleurs bangonde ba ye na ba système ba pangi plus pangi mais biso to na système ditunga plus ditunga bondeko mais ya comme lobela nga ki Congo aya sala boy ya l'état ki Congo ya Mobutu boy na boy nazo comprendre rien loba na lingala to solo nazo senga ba bengi e pa na ye patron mais oza collègue nanga Blaise Nsiala pardon na esprit ya mabete na esprit ya mabete futanga mbongo nanga tindela nga mbongo nanga na Western nazwa si s'agit bateka lupango oza na mbongo kuna te ko futanga ba mama no baza awa yebisa yako mata ujana akele ata na ba boîte de nuit aluka mbongo apesa mbongo na ngai po elumbe kozwa ye partout place ya Rosalela elumbe omoni ndenge siko to kombo to komne siko na système à spiritualité poto ke na ona média zo simba pe ne zo simba te mais siko to kombo ke oui koko makuna te pardon regarde koko makuna te pardon l'authenticité yo lingo boya bokoko ana boya bokoko point te yo lingo boya bokoko na spiritualité wana epesi na ko to bango mo bazo salela bokoko yo lingo boya bokoko
Yo lingo boya bukoko. De to mo kesko na ndenga bukoko puisque tango to na dit tunga plus dit tunga c'est-à-dire retour à l'authenticité. Na ke na média a bloqué nga na biloko mundela sala oyo a bloqué nenga. Na ba média atala na ebité soko atala baza pe na miso te po aza mama na vilain. Akena ti na ba place o baninga bakenda kate. Suka na vilain. Chombe chaka biola. Donc pona koloba na sengi mbongo partout azo lingate. Soki place oza ozola na vidéo yeba ke na komo ke na skona contre mur. Oh bataille de pèse balobi to komo ke na système contre mur. C'est-à-dire spiritualité retour à l'authenticité. Et lumbe ko zoye. Yango yo benga mama na yo akena ba chetemba, akena ba boîte ba Poutouville, akena ba terminal na ba jet bar, asala kindumba, alukela ngambongo nanga. Pona yebi ke bana lupango te, bo futelaka. Moi yo sala autrement exact. Pourquoi là déjà parce balongolo musala journalier. Zonga na mboka na biso oya to lukelo boulot na pain victoire, oya to lukelo boulot atana kin marché aux la journalier et ko sala moi bien lukela ngambongo nanga po lumbe toujours, du tunga plus du tunga pona ko silisa na ko pesa na héros de l'ombre Jericho Betox c'était ça et cette de la presse oya zo sala ke biso to lo baboye et puis na profiter pe na pesa pe muchodo de la presse congolaise. Moi conseil mke na ba patron bazo landa o bakolo ba chaîne pe bazo diriger pe ba chaîne o bazana ba engagé na bango quoi bazo travailler pe pour na bango. Moi conseil mke bogarde de la presse au copé sa bango. Moi conseil wani sala moi bien. Merci beaucoup. Avant tout oyo yoki vidéo oyo pour nazo senga bon langa qui touché à supporter na ye. Makambo ko limbisa na muchodo de la presse ezala raté. Supporter. Pour mon que soit le malheur est bon. Au cause de la gare, par exemple, tu as fin de l'année, Luka Kimia. Et pourtant, il y a un seul à ma baie, moment à fin de l'année. Donc, ça a ma baie toute l'année, pour que la fin de l'année, mais faux. Il y a touché à supporter, pour me donner de la presse, pardon, Jésus peut, pardon, conseil juste que patron, font la chaîne Sika. Na ba poto bazala ba chaîne ba futaka batu na bango s'il vous plaît ba boss à la net yete garçon hollandais Blaise Nsala à la net yete bana misala net bana na bino andaku bana misala ba journaliste na bino net ba masa na bino boko misa bango ba pire boko na bolingo musala eza makasi mama outi loin na bengi yo awa mzela tu na kisasa pese beba banzela tu ekoma neti munoko ngando mabulu okomata na moto boye kokweya boye o nakende na nyana kendo sala émission ye wana kuna na poto azoyeba yote mais na esprit ya bien ba boss tout bazandenge moko te za ba boss oyo neti basibi mutombo bazo sala babulo na bango ya bien neti ba vie na biso ba Jericho Betox ba patron na bango baza ebele akotanga te Ozolan do bakwanisa bana batu bazo kanisela bino bazo sala bino musala malamu neti ndenge na bengo outi loin na bengo poto sala émission. Vous avez combien d'avenir, combien de princes que ça vous traverser? Vous avez combien de motos au méta? Vous avez combien de babloko sami? D'ailleurs, quand vous avez maman ben ambo, ils allaient kolo cric. Mais vous avez ça dans émission. Mutabon soit à la ingrat et panayo. Ils ont mabé makasi. To luka kimia, to za fin de l'année na yebike, fin de l'année angoyo. O luka langa mbongo nanga et ko sala nga bien. Na profiter pe na pesa pe. Moi ma deso bana et sala moi bien. To comme fin de l'année ma deso bana et sala moi bien. Na profiter mbala mo na pesa mbala mo na bambota trop respect. Il y a trop. Paulin Polecha vient nanga Paulin Polecha. Choisis ma tata. Choisis ma tata na Djoubek. Na PSP bambota trop et pas Chantal Bola maman paradis. Balobiye aza paradis. Biso toza ba ange na kata paradis. Na PSP bambota trop. Chimène qui a la 1000 fois star. Balobi maman Boboto. Grand cœur pour l'Afrique ne tombera jamais. Na PSP bambota trop. Ma complice. Moi ça pembe moi siwani muka juwani. Esther Angelos pembe na pembe. Babi pembe yo. Eza pembe abalu bato eza bangala poke ba na PSP bambota trop na PSP tendance dit bingala sirène 3 fois maillé sauf à l'artiste noir fois l'artiste na PSP $, Cédric place oza ba bonne année na yo na ndinga Brazzaville quoi. Merci beaucoup. nga pe na profiter ko pesa ba mbote mingi na $, mokonzi ba joyeux Noël vraiment ozo umela yaka noki ba mbote na nga mingi na Jericho Betox zo apenda temps mbote mingi na bébé secret depuis Bruxelles katale ya yeyot na pesi merci na ba nyonso bazaki wana pona kolanda émission na biso kin turkin bazaki présenter pa na gloire nyembo la katale bino mo bonite. Les bogards de la presse a déclaré moi conseil qui na ba patron bota la passe na biso
bota la passe na biso to souffrir na kin o so ko engagement na mutu mo boy yeba pe ko kisango po ça la bien po ça musala conseil pe na ba chroniqueur ba chroniqueuse avant aux engagements na mutu mo il faut po solo la boyo kana vraiment très bien et ça la vraiment bien na profiter pe ko pesa ba mbote na ngebele na yo Azmak la canadienne na pesi mbote na yo Niki la mère des garçons moi ça qui toko moi ça Simba Canada hein yo ne makambuti pesi bino ba mbote belé na lingi bino ba joyeux Noël partout bolanda biso merci ciao original